Mbote na bino bandeko ezanga mama Henriette Kilumbu Shembo na telemi pona kobeta lisolo moko esanamaki na grève mama moko atindaki avant na kobeta na pesi bino ba amoureux na ba amoureuse ya Henriette Kilumbu Shembo na ba émission ya kolamba toza na ba histoire vraie toza na ba conseil nyonso ezana kati mutamtanzaka na asepela kanango moninga na biso wana azalaki na kati ya Grèce azalaki na camarade na ye bango bazalaki ba marié mais bazalaki na baboti te mais kolo histoire nde yaki kobota liboso aboti mwana mobali tanga boti mwana mobali moninga na yaka kosalisa mingi na musala tanga ye kosalisa mingi na musala ndenge omoni soki oza wale uti kobota mwana na yo moninga na ye kosalisa yo kosukolaka bakushe kosukolaka mwana po bazalaki bapire moninga na mosusu wana azalaki na boti te epaki kobota bamapasa kobota na ya liboso me abotaki mapasa basi oyo moninga mosusu wana ntango aye kobota aboti mwana ya mobali oyo ya mobali mpe nzambe asalaka mobali oyo ya mobali akomi na 18 ans entre 18 et 19 ans dalobaki ntango akomi na 18 ans 19 ans moninga ne mosusu bo abengi mwana camarade na mobali yaka na tosolola obine mama mosusu bazaka osi okoli na moni okomi mobali ngambe ya mobali osokomi na mwasi okomi déjà na fiancé on a dit mère kasi ko tozana no presete na zaka na petit momi mongo weka copine ba mama baninga ne tamso basekaka na bana baninga na bango nano zuite nazaka na copine tu yo na copine bosaka nini nde copine no aliboso ka abime akaka moko wana to sololaka makambo a vie ndatuni bosaka te loko te ata kopesa na bise abi ata bise to pesa na kate moko kaka moni azolo bandenge moko asoni après wana abandi ka bandi ko simba na nzoto simba likolo asimba kotoyo nde garçon pesa ki tina banzota ba poil abandi ko fungula chemise mona mais eza nini abi petit na ngai na bikoza mwana nga komeka ko bisa mama no lisolo te na kraka kondenge moko aki makasi na lingio mwana na penser beti na motema ndimaki teke camarade mama na ye un jour aki koyebisa ndenge wana abi mère moi était mère ko simba tanga simbi yo na mama obili moko ka boyebi akomi tina sexe mwana na kwei basali ekomi habité soki oyo mobali na abimi omona kobenga petit garçon wana babandi kosama makambo na bango mais mama ya mwana na kuna ayebaka te soki mo babengi te na se pa moninga no koto mama te totanga kombo te baito tanga kombo te makambo ezokenda ka ndengo wana nzambe pala la kate babi moyiba ta un jour bakokanga yo baninga na nga bandeko un jour moko mosusu kaka boye bazosala mwasi na mobali nakendaki musala ntango bazosala mobali abosanaki eloko kozonga na ndaku moto azalaki te mobali azala na fongola na ye mobali aye kaka mwasi kuna azoka te aza na bilengini bazosala na mwana wana ndoki penza mwana moninga no kobenga mwana na yo penza nde ozosala ndenge wana mawa pasi pe mama mobali afongoli potanga kotika na chambre akuti mwasi na ye ni na garçon wana abeti ku mobali alingo ko émotion bamoko abimisi telefone bofanda kaka na position wana azipakangi photo bamoko abengi moninga na ye mosusu nga naza na mosala ero yaka bon kopanike te soma mosala kokuta ngai garçon wana papa na azali ndenge akosala akobeta mpe garçon wana te mpo aza lokola mwana basi bamesana na ye moya kobeta ye mpe eza te ayebisela ata bilamba bimakende mpona kokosala mabe garçon wana azwi alati bilamba abimi akei ntango akei mama na ye kono pokwa apesa histoire ye moko kolenga garçon abina kima tona saa nini mama na etanga ayoki abi mobala na biko ya kutu na ndako te kutela na ngata na kofi ba système ya kofi na poto ebo to so na za likamo moko bakutani wana après musana na iska kofi basololi
tang ba sololi abimisi les photos mama na linga ko evani abi ko ya teza ndenge wana nde histoire na ikomaki ndenge wana mama na zongi na ndaku abengi mwana ne mwana akolenga abandi ko expliquer ye ndenge mama wana abandaki kosala ye ndenge babandaka mama ki camarade silaka moninga na lobi bo pese conseil bandeko bo pese conseil asala nini soka zaka na mboka wana mboka moko na camarade ne wana aoki ko boma ye akozo ta soka moni ba kozo krambela e ko tube pa bebisa venir a mwana na ye abla kisi mwana ne mutakala na bo mama eza lokola mwana pa moni ye abebisi vie ya mwana na ye ya ko ngana bana basi pasa elende mwana nda pesi conseil abima na mboka wana na mobali na ye to aboma mwana mwasi wa ayebi ndenge kosala te entre temps mwana mwasi wana bolingo libala ne kuna pe babota bala mapasi ekufaki po papa bana yaki koyoka epesaki pasi pe mawa bandeko mwasi babiboye baboyaki alobi ata baboye pa mobali na bibisi déjà venir a mwana na ye abima na mboka wana abima na mboka na po soki azomonaka mwana mwasi na camarade na ye akosalaka ye mabe bopesa conseil bokota na Facebook nanga Eva Ariette Eva Kilumbu bopesa conseil topesa mwasi wana botia ba commentaire pona tanga na pia kotanga ba commentaire batu ekopesa ye idée mususu changer ye changer nini akoki kosala po azabien tazo l'avenir ya mwana na ye bandeko na ngai na sukiana bobi abonné na YouTube nanga Ariette Kilumbu Shembo Ariette Kilumbu Shembo TV ezu bokota kota mingi bomi abonné na kati bokuta masolo ba vraie histoire bokuta kolamba kitoko bambote na bino na Dine Bola na Papi Bola bambote na bino ya mingi na famille na ngai toza na Australie ala bandeko na nga nyonso na pesi bino bai bokota bomi abonné na Ariette Kilumbu Shembo bopesa conseil suite ekolanda soki pe mwasana kobima na mboka na soki pe ndenge ya kosala ekolanda na pesi bino mbote mingi eza wa bino Ariette Kilumbu Shembo TV ezu na Dine Bola mbote na Papi Bola bambote na bino bye.